Maman, tomoni ozo teka babia mpona toko yebantina nango? Babia ezali mpona concert ebetama. Est-ce que babia yango ezoteka malamu? Ezoteka malamu mingi. Ezoteka mpona vedette nini? Ezoteka mpona vedette King Kester. Ndenge nini omonaka musique ya King Kester? Namona yango eza danger eza somo mingi. Bon nafuti mpona kotala musique ya Kester. Ndenge nini omonaka Kester? Nasepelaka na ye quoi, naza fanatique na ye yango namoni seke na ye kotala musique na ye. Na ye kotala Kester, nalinga Kester mingi. Conseil na opese kaka akontinue kaka makasi nasepeli ya trop na ndenge azongi lisusu awa po tomona ekala. Etela papa Emilia. Bon, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, hein. Beaucoup la zone namboka yango esepelisa nga lelo na kotala ye mpona yoka makambo asali na mboka bapaya nayoka ngo lisu na mboka na biso Congo. Liloba suka tokosenga akontinue kosala barecherche mpona musique na biso bisika ye azali na mboka bapaya aluka korepresente biso mpenza malamu mboka na biso mpe na mboka bapaya bayeba yango. Bon, mpona namonaki très bien kitoko to asepelisa kaka na banzembo apeta asala azeme bien nalinga mpe nalinga musique ne mingi mpo ayembaka bien yango nayeki aka mpo naya koyoka nini nayebi nasepela musique ne mingi eza musique mo bien ya bajeune. Bon nasepeli lelo aningisa biso bana kini toningana kala. Bon ezali mpona ye King Kester pamba te aza nkulu na biso en tout cas aza expert parce que aza maître de son mokili mobimba bayebi parce que so tolandi album na ye okutosala mikolo succès fou bino mobokaka son tala kaka aza champion. Okay. compte jusqu'à 0, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti avec Victoria Alexandre.
Oh
Est-ce que musique amène cette question? Est-ce que musique amène tina okena ndako na zale ya kosakana te. Est-ce que solo que mène à ningiti public à lelo? Aningiti ya kosakana te. Tout ça soit qui nga na pina ka te melelo nde na pina. Nga na pina ka te melelo nde na ningali peza pona emene. Ozali loba koloba mpona emene. Nazali loba koloba ya mingi te mena sepeli ya ko a continuer kaka. Ali oyo bazali kobeta. Azali ezali sentiment ya mingi. Kutu banzembo oyo ya kala esepeli tika ya kosakana te. Merci.
tomoni ozosepela mingi mpona concert ya Kester omoni yango ndenge nini? Et passez bien. Et passez bien, bon. Et passez bien, la sepeli mingi, plaisir à trop. Est-ce que ça y a solo que Kester aningisi bino? Ah oui, ça va, ça va. Mais ba concert mingi c'est salama. Est-ce que tu peux comparer yango na ba concert ya mutu? Yo moko ozomona te. Ah bon bato babete fo beta moiti orchestre. Mais Kester ye moko akoki pa tolisaka salaka yo moko. Commentaire eza te bino moko bozomona. Alors, merci. Ndenge, vous posez une question. Liboso na remercier le peuple congolais. Ndenge bayamba kinga, nakata bakin. Donc 25 à 30 000 personnes à l'aéroport, 2 à 3 millions de personnes à Banzela et 40 à 60 000 personnes dans le stade de Martyrs. Donc on s'appelle trop parce que dans l'histoire de Mboka, non est salamate. Les années de Mick Jagger, ba Wembley, grand prêtre Michael Jackson, Madison Square Garden à Kataba State. Pour Mboka il fallait na taper dans le stade de Martyrs parce que l'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. Ndenge bagolo batro ke bo na boye, oh mené à bo na boye, non, il fallait na prouver que nous sommes leader et puis nous sommes très puissants. Mabeka aponga munazolo bango. Moni Bolandi bato belé. Alobi na kati ba cassette wana ebele ba beta wana. 12 orchestres congolais ba beta mais na sala ba 3000 personnes. Mais nganga moko na sali ba 40 à 60 000 personnes. Il y a de quoi me réjouir. Donc nous sommes très puissants. Alors Batou Oyo, balobara dit n'importe quoi, mon sujet, Batika, parce que il faut tolingana, jamais je parle du mal des gens. Pour la forme. Mais n'est-ce pas l'obarat? Ngana ba 91, 92, na ebisaki bango, que toroté le mabiso tout na mazantom. De toutes les façons, bilo mon bon na ba vidéo est belé. Bazoté na mazantom, mais bazo linga kolobate pour ne pas trop pérorer. Donc vous avez belé l'odeur production de toutes les façons. Il y a de cela 10 ans à l'Obaki qu'il n'y a que 2 stars. Il n'y a que 2 stars. Donc Tomiko Sanate. Donc il n'y a que 2 stars. Tout ça il 2. Et puis de toutes les façons, Nalingo Loba Mingite parce que Nagoloba venait trop. Nagoloba venait trop. Nagata Mboka Mboka. Donc Nebo Moni vidéo Oebimi. Dans quelques jours, Bogomona vidéo clip. Il y a Mboka Mboka, na CD. Comme Nagata Bakin, on a recruté 40 musiciens. Donc, Bogomona Bango, Kalate, Baroya na Coupe du Monde, ils ont venu la Coupe du Monde dans le Stade de France. Donc, Baroya Robeta, parce que 2 fois. Donc, nous avons na colère à Mabé, donc na Nganzi, na Rodame Moutou, na Rolia Moutou, na Nganzi. Il faut comprendre yango, na Nganzi. Donc, c'est la Victor Eleison, Dream Team, Dream Band, Bazoya na Coupe du Monde, il y a un monitoya dans le Stade de France. On a relevé déjà ba petit na kata ba 15 bata ja mama ondenge ezali pona likambo ya wenge mais faut boye ba yango ke wenge baza ba petit na biso mais ba petit ba koli c'est vrai mais décision et outil pas na bango moko de façon e ba kabona ndenge bazoloba ndenge ba koma ipe na kin que voilà batumi balé babomi wenge o makamba koteri Maramba Koteri, ndenge ke o Pirve Lenkuru, azui JB, et voilà mal à cause, azui Werason, les années ngonate. Donc Werason a eu autant la inter, n'a pas été ba conseil belé, ndenge ke ba kabonate parce que au kabona ezali malamute, ezali lokola moi si na mobile soki ba décider ba divorcer, ata ba boti ya mobile baye. Ata baboti ya mwasi baye mais soki bayokani te bakabana kaka donc eza ni papa Wemba ni nga emene ya donc bango moko ba problème na bango pour la maman Bakar a droit la question la bino mystique bon on a décidé c'est quoi pour la maman Bakar nazolo mona ba pile na ba Bakar ba jouer donc tous les cars va jouer nazolo mona ba pile et puis bien on mona ba Bakar ngo lala donc il faut mingi tolo bela mamandoule en musique
pour que musique ekenda liboso to éviter ba conflit non nga na yoka na ngana batutu question tuninga benda na yoka na batutu mututu na yoka na ye mututu asala musique ya bien na yoka na ye mais chacun asala ka marketing pona kombo na ye pona orchestre na ye botuninga mama batuninga bazaki plein na kati ya stade mais za likambo oyebi likambo wana nakoloba ngo nakoexplike ngo na sens oyo ke ebele bamema bana basi na baboîte de nuit na badiscothèque na banini basombela bango bajibi ya 20 ans d'âge basombela bango bachampagne ya 18e siècle mais suka basenga bango mai donc nde bozomona kaka nde bomoni donc nga naza lokola mai wana donc nga moto nakozanga bamélomane congolais nga moto nakozanga bango yango lere na tie kaka libaya boyoki bamosusu balobi motu tolukaka yeyo bamosusu oyo bakoboma biso mpona na grand pays kombo asika bapesaki nga na kini grand pays donc grand pays oyo asukisi do makambo tu fin mokili mobimba 2 fois te. Vous vouliez vous-même aller prendre King Kester pour le ramener ici ou comment? Oui, d'abord je tiens à vous remercier pour accorder la parole. Donc mon souci c'était de satisfaire le peuple congolais et Kinois en particulier. Comme ils avaient besoin de voir King Gimene, j'ai tenu moi-même personnellement à aller le chercher parce qu'il avait pas mal de contrats, il avait pas mal d'engagements à honorer aux États-Unis, au Japon. Alors il a fallu que je sois là pour donner un coup de pouce, pour les stimuler un peu plus, pour qu'ils puissent venir donner les spectacles. C'est l'accueil qu'on réserve à une star. Après, ça sera la réunion technique avec mon équipe. bandeko tobondela nzambe tokobondela yo ntango nyonso mpo ozali yawe mpo ozali incomparable papa tokobondela yo ntango nyonso ozali kolala na biso ozali kolamuka na biso mingi basili kolala pongi na moma oyo kasi yo ozali mobateli na biso ozali kobatela biso ntango nyonso mpe moma nyonso yango wana nzambe zwa na yo lokumu mpo bongi na lokumu kumisama na yo mpo bongi na kokumisama sanjolama na yo mpo bongi na kosanjolama yawe yo ozali incomparable yo ozali Jehova Nisi ozali Jehova Chardin. Alléluia Seigneur Jésus zwa na yo lokumu mpo bongi na lokumu amen, amen. Gazelle menekanga meganga Gazelle menekanga meganga Maladi soke utajua pigwa pangu Noko abandi kobela Noko akomelinga Nakende na mboka Haye bisanga Verite ya mboka na biso Zamba pe na mai Biso Didi Kinwani, Ignace Moleka, Zakari wa Babasu,
Kamam Kwama le correcteur, à James, Charlie, Mboka na biso, etonda basi kitoko. Physicien Zao, Jouvens, les titulaires, Bolo Abonzafwa, Ilunga Mwanabuti, Tokombe Edo, Nandi Makideo, Nandi Makideo, Nandi Makideo, oh lelo Nandi mi, Nandi Makideo, Nandi Makideo, Nandi Makideo, oh lelo Nandi mi, Chopeni ni nazana yango. Yakozwa mwasi oyo botela ye ekomama na kati ya bible katike 4 verset a 16 nandimaki te o lelo nandimi Mbamba Ntoko, Bosco Boble, Bocambro, Lilou Lap, Jean Bobo. Pour elle, la prairie sera toujours verte et les fleurs qui y poussent ne faneront jamais. Elou Charoupa, mère Nabiso. Gazelle mame mame alanda te basekanga baulolanga bamonela ngai nyonso mpona ye mame mame la hauteur mame mame miso vert mame mame nzoto ya bien mame mame mule galbe na kate swalirek mame mame Arthur Bibo, Alélie. Hey, Jana Minata, Pegita de Mame Mame, Faïda Mame Mame, Gisèle Mireille Mame Mame, Didi Mame Mame, Mame Mame, Polino Katona, Totikela, Engambe Edo, Abina. Syria Tunani, Luxel Moussengi, Serge Ndondo, Kamar Nzuzi. Alain Kisiasia. Jean-Marie Kassamba, Mbamba Ntoko, moral na ngai ekotikala kaka moral ya Mandela. Dieu est vivant.
le puissant Don Bemba Bakala Yakuba, c'est les Profa, Bakosali Sangai, Philo Bopeso, Asimpungi, Kati Bofotola, Nameli Meldred, Bako témoigner. Ah, Johnny Shongani, Bako Toubela, As Diop, Bébé Mafuta, Petit Pierrot Chango, tout. Johnny Shongani